Babi tokozina na mai ndeni. Babi pozina zina na simba ye. Omoni erbozana ngamwa bo banolia ka ba soterei. Bolia bilu musute bolia ka ba soterei. Tito continue na se mai tito bimina ye toke koma ne sobe to lia ka ba soterei ba makelele. Ko bimana biso vraiment to nyokami. Ndeni bongana za bana no tika bana ndeni. Nzamba zolo baka tika bana kande bazawana na permanence ba passer bazo tiko zo charge na bango. Na ka bébé na nga 2 ans na otike ndeni. To yeka botozo ko matana poto mi koto ba prophétie zotoka. Ba biso ki lelo bo lali kakao na kati na bino moko ifo akufa. So sala musala nzamba pesi yote komitu isate za volonté nzamba. Paul Lao na pesi mbote lelo akomosambe na mama olangi. Yende représentant na biso yene mutu apesi nga baptême. Na période a yeki chasa. Nde l'église panzanaki. Pesi ba panzani ti mutu na mutu azui. Bona ozana le pango pasteur zenen. Wan yoka lisolo yango na obetati. Nde no lo. Okay. Batiki bongo pasteur azate. Ngape na yebi kote ya te. Il paraît que Paul Lao azoko supporter le ligne azate asanini akende. Alors nenga banoza des fois na bakola azoko ka chaleur te nenga bana kolo selo bango azamundele ako ka chaleur azoko ka chaleur te selo ba kilo te des fois zaka na single mais c'est raye boye azo solliciter na ba azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien, on ne peut rien faire. Car c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Shalom chez vous et bienvenue sur Nazaréen. Dans cette émission témoignage qui nous réunit tous autour de ce merveille que le Seigneur notre roi a fait à travers nos bien-aimés, nos mamans, nos papas, les serviteurs et servants de Dieu. Je suis avec la prophétesse, notre maman Déborah, qui nous bénit à chaque jour, chaque instant. Mais avant de lui dire un coucou, un bonjour aussi à l'apôtre Michael, je demande à l'Inkiakala Yves Wolofa Jiramokwa de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi Jésus qui revient bientôt. Et on se retrouve tout juste après. Papa Guy Labala. Derrière un grand homme, il y a toujours une très grande dame, la distinguée Lauriane Labala. Et pourquoi pas Louise, donc maman Louise Mobenga, donc que le Seigneur vous bénisse, suivez ceci et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Okay, no can hold on. So
Tozokatela nzambe le sako na sesiko. Tozokata le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va. On y va. Allez, katela. 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 Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipan, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bonamini. Bon, ngana mona pe apôtre Michael ayema na chorale toyebi aza garçon moko ayema na chorale. Ayema na chorale na biso, ayema na voix kitoko na mona kaye. Mais natia kaye peza kate attendez to zaza na permanence. Mais mokolo moko kana vision na moni nzamba talisinga apôtre Michael aye ba yebsinga ke zo mwana oyo lokola mwana na yo. Zoye lokola mwana no propre alezinda na se amai o boke bima na ngambo okuna babi toko zinda na mai ndeni babi po zinda na simba ye na bengi pe apôtre Michael na ndoto apôtre Michael pe aye era ye na simbi na loboko na bito zokoya na se amai ya toke bima kuna ye pe aboya te na ndoto wana na mama simbinga pe na loboko to kwea na se amai toke na maye toke bima na ngamo okuna eto bimi ba yepsinga omoni erboza na ngamo bo banolia ka ba soterei bolia bilu musute bolia ka ba soterei mbala moko pe ya apôtre Mikazo ke luka ka ba soterei na ndoto wana aye nango omona ke luka ba makelele ba soterei aso ya nango na mbala mona eko sutuka na pongi nano avana sutuka nzaba yepsinga omoni mwano okozwaye obano tambola kana ye obano kene misala nzambe na ye na kosalele penza makasi aza serviteur nanga ndeda sutuki na pongi na sutuki na pongi na bano ye bape communauté mais aza mondimi na kati église mais na ye baka frère o aye ma voix kitoko à base nde na ye si pasteur na bi pasteur omoni na chorale na biso les chemins passer habillé nabi omoni frère moso azala na sima donc aye ma base aza mulai boy yo yebi abi wana chibuite nabi chibu babi ngaki chibu abi comment moso ezali nani engambe nabi ngambe chibu nabi nzamba yebsinga tala ndoto na loti nzamba alobi na zwaye na banotamola kanaye babi akolinga wana za bandi wana akolinga nabi te na butu na loti to continue na se amai tito bimi na ye toke koma ne sobe to liaka ba sotere ba makelele babi na mbala moko nde ba kriaki prière wana o ayaki o akoyaki wana ti ekomi pe mokolo moko ya vanda kana permanence nde mokomo nzama yeko yebisa biso ke awa bo bima boke misala nzambe kobima na biso vraiment tonyokami nano parti oyo tozalaki na permanence ye moko aoloba kobima tosouffrir ete obima wana mama Tiffany ete obima nga piese ka moko na mwa blouse na nga moko ezalaki mwindo maboko mikuse na mwa kalipapa na nga moko piese ngo mpe batindela nga na Ishasa elamba eza te ye pe apôtre Michael kama chemise mona mwa pantalon mo frère mosusu pe ye frère wana kutu mutu azaki na to ba chemise neso 3 na to ba pantalon neso 2 siko to bimande ni ka position to zana ngoto kete ya liloba nzambe ka boye to sane apôtre Michael ake pa na bango ake yebsa mama na ye onza ma yebsi biso to ke misala nzambe siko na zana elamba te mama na ye azui babilamba ya bizoba zoba do bitene ya maputa
bito akaisi bite na maputa aboma nanda oke no tonga chemise apôtre pe aye nango atongisi chemise akomi na to ba chemise mibale nga kote kaka mwa liputa pièce moko wana batindela ngana Kinshasa naka mwa blouse nga mwindo wana siko to kendeni mbongo ezate eloko ezate to bima misala nzambe te mama boyeke to bima na mbongo na eloko lokuta siko biso to dute ko kende to za na eloko te to kende ndeni bongana za bana noko tika bana ndeni nzamba zo lobaka tika bana kande baza wana na permanence ba passer bazo tiko zo charge na bango naka bebe na nga 2 ans na otike ndeni nzamba lobi tika bino bolobaki boponi nzela na nga tika bana wana baotiko kokufa te na bandi kolela nake na bureau pa pasteur selon wana banokanisa bapase bakozwa ata mbongo na caisse bapesi biso pasteur apesi nga combien 300 francs ezali 3000 francs bon 3000 auto osala nini na 3000 na komo lela ya apôtre Michael ngo pe azolela toko kende ndeni toko bano marché ndeni donc to bosani kenza balobaki toko bano ta mwana babeki to yeka botozo ko matana apôtre mais quand ba prophétie ezotoka ba bisoki lelo bolali kakao na kati na bino moko ifo akufa donc a position to za bo elambe ezate ngali papa ezate tala forme ala gome katana donc nzamba kangi mitema bato ata moto apesa biso eloko te donc eza sur plan nzambe wangono pesa conseil na bato ebele sozo sala musala nzamba apesi yo te komitungisa te eza volonté ya nzambe peut-être kaka na kopesa wana bako koniata yo baniokoli yo nga bapesa nga eloko te mokolo na banda ministère otali nga na bawa te komata nga na olela nde nakutana na frère moko nakutana na frère wali tomolo mwana kablo papa na azana bambongo na ebele frère wali azana Brazzaville na ngo na pesi mbote tokutani na akuti nga na olela biso tuuti na église kuna tozoya na paroisse nzo monene to banokanisa bapesa biso mbongo siko na nzela na bani kolela Mikaela olela frère wali atuni biso mama olela nini bana obetele abi vana nyena ke lukelo mbongo toza na mbongo nde garçon wana kena na ndaku tozile na sa nzete akezwa 70000 apesi biso wana 70000 pe mbongo ebele era apesi biso 70000 nde tozwi nzela toye na zwi 50000 na tikeli bana na zwi so 30000 na pesi Mikael 10000 ake alobi te mama bombaka so tokomi liboso noke so melamani Diof nde toyaki toye nga bite toleka na tolekaka na nzela mboka na biso peut-être eno koma na mboka bakopesa biso ata mwa mbongo na ye pe tokomi ezali na ba 0 heure totoke mama abimi na expose mama na ngai mama noke misala nzambe olukela nga ne fisque ata 5000 mama alobi te toza ata na 10 francs te bolukela biso ata basoso o aza na soso te bamoko nazalaki na mabata na nga mibale napesa bango babomela nga ebota nazwi mabata wana tobomi yango na butu wana tobomi yango tokausi yango tosisi okausa na ba 3h du matin tozwi nzela tokei tozoke na souffrance toke il faut tokende Idiofa mais nzambe tokomi na mboka moko nzambe alobi bokende Idiofa te bozokende kote ya Béance Ngunu or que Béance Ngunu bozokourbe lisusu bokoti kote penza ya kati ya badinga penza kuna kote ya bayanzi donc nzambe alobi bokende kuna tomona pe kuna te toyebi pe nzela te tokende ndeni nzambe abibo okende ka bongo biso pe to bandi kokende pe ti toke koma na mboka ngo tosali pe musala tosali musala nde tokangi mwa mbongo wana dans les ba 200 000 tozwi mwa moto monike awa toza mwa bien tokeso babilama na biso na Idiof nzambe alongoli biso na mboka wana kuna na mboka wana pe nzambe asala miracle ba aveugle bamona do bato ya Berni
baso bika moto azaka na mbeto hôpital abiki moto azaka na maladie ya tuberculose esili do ba miracle e ba miracle wana esalama nde batu baso pesa biso pe bofrande bon talaka mboka bozo mona ba miracle caméra ezate téléphone ezate moya ko filmer te eleki kaka nde tobeti lisu makolo tobeti makolo poto ke ni diofa nzoka nde mboka wana na idiofa eza awa te mokolo oyo balobaki ya eclipse wana oyo balobaki ke eclipse ezosalama bato babima libanda te bato bozalaka na kati ya ndako biso tozalaki en marche do toyeba te biso mpe toyebi te ke lelo bapesi mibeko ke moto abima libanda te biso tobimi deja mais toremarke nini na chambre mboka tokende bato kana kati ya ndako bakangi bandako siko biso tokomprendre so toke moto akobima nete encore bato ya mboka oyo balobi ke moto abima te miracle moko esalama wana biso na nzela tozokende biso tokende eclipse wana eresalama mpe vers 10h vers 10h 11h ezaka 11h jese biso na esobe tomona mpe makambo nyonso oyo banosa na eclipse wana mais biso caméra akofilme eza te toke tokomi na mboka moko toke bato ya mboka bokotisa biso ndako baboyi ale biso mpe tokende anabi amikali je m'en fous toke ata eza liwa tokufa tokomi ka na katikati esobe nde tomonaki eclipse yango ezosala échange bacouleur so ekomi bleu omona bakasa nyonso bleu na nzoto moto mpe ekomi bleu so ekomi rouge bakasa nyonso rouge nzoto bato rouge omona ata moningano bovandi na ebo akomi rouge so ekomi vert omona kaka bongo biso totelemi tomona bamiracle wana tokoma otuna mais yo mpe ozomimonake nakomi bleu ye alobi ye okomi bleu ti ndenge tobimaki tokendaki baparti mosusu oyo toyaki apotre Mikael akoki kokontinue nde tokomaki Kikwit nde toyaki kokoma na Kinshasa pe ti nyonso nzambe osala na osala église na omoko na te bon biso eza parti o Mikael akokota merci tozaki na kati na communauté tozaki na kati ya communauté place wana nano pe na bosani na sote makambo wana ezosalama biso na kati ya assemblée na biso to bano benga évangile tozaki na représentant na biso azalaka américain Paul Lau on apesi mbote ye moto abatizanga Paul Lau na pesi mbote lelo akomosambe na mama online na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna iza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona ki mona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien
Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Carita qui dit sérieux. Il y a des représentants na biso yene muto apesi nga baptême. Az américain mondele. Donc er makamwana avant nano makamwana ya zaki avant makamwana salam. Ya yaki dibaya. To yambi Paul là très bien. Er to le yambi Paul là na kati ya dibaya après apesi mon Congo. Na 98 wana. Er apesi mon Congo akia zaki na tourner aotambola ba place nyonso be église na eza na Congo. Siko pe c'est ça qui église évangélique tozali na ba ezaki communauté monene ba paroisse belé. Donc siège nango ezaki na loja sikoyo Paul là wa pesi mon Congo makambo wana ye ko salama ye Paul là na niveau ki sangani na kufi ye na niveau ki sangani mais azui vision kuna bazo yebse ke na kati église na yo adibalubwe nzama lobi na sali makambo ya minene nasali makambo minene yo encadré mwana mwasi wana encadré ye akola po don wana esa nini eke liboso nde po la abengi na foni wana ba telefone ezala te abengi na foni atuni passé ke makambo nini ekoyi kuna na dibaya nde passé abeteli ye passé abeteli ye ke non eza na mama moko o nzamba azwi akene na lola aketalise makambo ebele donc mama ngo toza na yawe ye pe alobi te bo encadré ye so na si tourner na ngai nde na kozongela ye obien obenge Kinshasa aya to solo na mtaya na Kinshasa sikoyo kaka na période ye Kinshasa nde be église epanzanaki église mino église biso epanzani ye mto bomaki te nga mutu na bomaki te nga na bomaki église te biso na intérieur côté na Kinshasa so makao na bango nini ekoyaki so makao na bango nini ebite so débat nini nde ye moko apesa yango témoignage na mama Olangi paraît-il bakosela ye moko aloba ke bakosela ye ke bakangi ye na jeune fille modo ka bapase basali clique moko basali réunion bapesi prophétie ke balobi ke tokuti papa lao na mwana mwasi mais pour la outil tourner ti kozonga na sali même pas un mois bapesi balobi tokangi po lao na mwasi tokangi po lao na mwasi ale batini ba message na intérieur bisika ba église ezalaki na partout na Congo batini message ba église epanzani biso pe to étudier kité to monde akaki eza solo ba église epanzani donc moto azui église na moto azui église na moto azui une communauté ni assemblée évangélique yepe Paul là utile laza azati lelo azaso coordinateur na mama Olangi na États-Unis ayaka peti awa asundola na église akosundola te ndeni ba église epanzani moto na moto azui aye moto na moto azui do bato bazui ba gagner ba biloko ba gagner ba église basala je wana po ba gagner biloko te comme église changer ba kombo moto na moto atie église na ye azui kombo atie sikoyo église o ezaki na kati lopango nanga nde leta alobaki te bopesa mama oyo comme apesa lopango ye apesa lopango batongi église awa bopanzani o eza na kati lopango moto apanza ndako te botikela ye so biloko na bino mosusu bozwa ma église eza ye nde batikaki église na kati lopango nanga leta apesi yo leta apesi nga ke yozwa église oyo
oyo eza na kati ya lopango pese bapanza neti moto na moto azwi bona oyo eza na lopango pasteur eza ene yoka lisolo yango na obeta te nde nolo ere batiki bongo pasteur aza te nga mpe nayebi koteya te apote mikai mpe ayebi koteya te ka biso moko ka bongo nga na teya ka bongo pasteur akende we pasteur wana abimi mpe na ye église pasteur azalaki wana azwi aye église mpe abimi pardon mama Deborah na comprendre église ezali na lopango oyo opesaki pasteur azalaki ntango babeti coup d'état ya pasteur lao Paul ya Paul lao pasteur abimi ake sala ye to ezalaki nde na bi oyo etikala eza yanga lopango ya mama Deborah ye a convaincre tellement bato bazalaki mingi tozalaki bana ne tozoyoka ye mingi azwi bato ake na bango epa na ye alobi te nga na lotonga église epa na ngai soki bokozala bana na ngai bokolinga ngai bokende na ngai nde mingi bakenda ye sikoyo na ye biso sikoyo totikali na permanence bino boboyaki ke église epanzana botikalaka na ngambo ya pasteur bango nde batikali na ngambo moi parti moke batikali na ngati église epanzani bato na bato bazwi baganye baéglise bon sikoka mwa ndamo banazaki na bango na intercession bapote mika nde batikala wana yo komena no pasteur te nazaki nakoyi pasteur te mais naza mama prophétesse na minute wana nazaki mpe mama présidente ya bamama sikoyo église etikali nayebi koteya te moto akoteya dans ce que kotelemela pasteur pasteur nani pasteur atikalaki wana pasteur wana azwi bato mais mpe falo olanda pasteur na bino te moto kolanda nini gaillard église na lopango nanga ye aboyi église wana eza église non mais aza papa bino molimo soki aboyi fali papa boyi mpona naboyela mpona nini double ekoti bapesi sango ya pola bato na bato babimi même na Kinshasa baparoisse ezaka ebele sokoni bakoéglise je pas encore compris l'homme de Dieu sizenga pasteur Paul là bakoseli ye représentant légal to saluer l'homme de Dieu pour l'église on se va causer comme makambo ba panzana na panzana ti de l'église en malunga ezate wana na comme wanga na côté la pasteur Paul là pasteur Paul là représentant te bien reconnaître qui était ngani na reconnaître Scott pasteur Paul là représentant légal OK il y a église évangélique du Congo ba panzi be église War of Life Minister nini War of Life Minister War of Minister. OK. Bino na libaya lu bwe oui. Of love for the bon, église comme ezalaki wana. Oh ya visionnaire pasteur apôtre Paul Lao. Église wana ya pasteur Paul Lao ezalaki na lopango na yo mtopesaki. Yo pozaki comme prophétesse mais mondimi na kati église wana. Oyo alandaki pasteur ezalaki nani na kati ya libala ya lubwe bato bapanzanaki te oyo bandaki koyala bozala bopanzana te oyo alandaki pasteur ezalaki Ambroise na Kitana ezalaki na nsima ya kososa ezalaki Ambroise na kusosa donc titulaire kuna ezalaki lokola pasteur kusosa ye nde azalaki lokola titulaire kuna mais ntango sikoyo bapanzani ye azwi bato ake na bango baoyo bazalaki neti na nsima ne baancien de l'église ezalaki Ambroise na Nikita bakendaki te totikalaki na bango lokola église ekende pa na ye kuna bango balobi ndako totongi awa balobi église evanda ye alobi jamais donc alingaki asala onka neti ezala eloko moko ya ye moko akoma lokola responsable titulaire bango bali ndenge wana te tovanda awa tosala mosala kaka ye aboyi akei kuna sikoyo baoyo bazali lokola bapremier ancien Ambroise na Kitana batikali na biso na permanence na mama de te batikali na bino te batikali na bino ndeni pardon l'homme de Dieu bancien wana baondo bazalaki après pasteur c'est que maman Deborah tikalaki nde na bango mais botikala na maman Deborah te parce que place na bolo ba bien te maman Deborah azali mondimi azali mo en église ezalaki 2 paroisses na kati ya libaya tozali na 3 paroisses ozomona 3 paroisses wana moto azokocoordonne yango pasteur kusosa comme pasteur provincial c'est comme ça ma fonction babanda ekozwa pasteur provincial alors lorsque découpage esalimi ndenge wana
balobi te oyo eza na kati ya lopango mama Deborah etikala kaka wana po eza na kati ya lopango bopanza église wana te etikala kaka wana ye alobi négatif il faut église ekende epai na ngai moko nalingi tokende kotonga na kati église azwi lokola azalaki lokola représentant azwi babiloko nyonso parce que tozalaki bon tolongwe diba depuis 2002 nan tozonga te tozape na mena limite maintenant sikoyo on alingi na tuna lorsque ya keima epanzali bino boyi kokende Maman Deborah Zeka, maman le pango a pesé l'église. Maman prophétesse. Maman le pango. Prophétesse. Voilà si l'amour qui wana peut déjà ça la moussa. Est-ce que la retourne la question? Tuna. Moi personne la maman Deborah et puis la rana plateau. Tuna. Ba consacré qui déjà n'attend là. Déjà ba consacré. Nazo yebso que moto a béni dans pesa baptême et ça Paul là. T'es Paul là ou t'es Paul. Après baptême nanga de ba consacré. C'est là toke normalem. Yo ba consacré qui na tchaki maboko. Renani pasteur des zones. Zachary Belek que son âme repose en paix. Il y a nani. Il y a communauté. Voilà dans ton panzanité. Pasteur des zones azalokola ou azokoza na sima ya polo lao. Azokotala ba paroisse nyonso na. Ayaki tukuna tiema. Ayaki tina dibaya lubwe. Ye mutu achaka mama équipe wana nyonso na bancien ba pasteur Ambras ye mutu apambola ki bango. D'ailleurs zaki la prophétesse ba o bazela assistant pasteur bazela ba ancien. Voilà. Siko tangu bango ba kei. Est-ce que ozo ki temps ya ko solo la na pasteur wa kendaki étant et papa na yo? Oui. Ya mole na biso ke tanga na zolo bande siko kozwa nani éclaircissement ya makambo wana nyonso. Mais ni amwa là otikala na lopango na bio na église otikala ki wana etikala toujours église à pasteur Paul lao. Kombo wana kaka. Kasi yango na zolinga na lo. Kasi aloba. Hein? Yango na zolo. Ah mama Debo. Ezalaki na ngoka ke. Otina nzambe musika. Est-ce que comme tant et continuité à loba ça va loba sko merci maman Tiffany nasima découpage église communauté wana évangélique tango epanzani église etikalaki na kata le pango maman Deborah de totikali tokoti ba jeune na bancien o tozaka na bango Ambras Kitan na ba Séverin tokoti ba prière pasteur des zones na biso o bazalaki awa tellement pour le là ba interprétation o bango ba yebisaki biso azo yamba ba serre de fois azana kola lokola za américain so ba lobi na ye poto za ina ba bateau za pe na ba avion na ba mituka société ya monene ba fole sawa to za ki na ba alors iba rosa ba yebisa biso za na culture na biso za boité yo za représentant serviteur faut za la boé faut za bon so ki ndenge bango bazani ça parce que wana to za ina to moni ki ça te il paraît ça celui qui se sent mal à l'aise il n'a qu'à partir il paraît que pour le là on a que azoko supporter le ligne nazate asani akende alors nenga banoza des fois na bakola azoko ka chaleur te nenga bana kolo c'est lo bango azamundele azoko ka chaleur te azolo ba kilo te des fois zaka na single mais c'est raye boye azo solliciter na ba problème et na makambaza nango. Alors tant que vous avez ça banino to moni yango ke trouble côte pendant que communauté na biso na kata di balubo e komaki déjà monene pe eyebani makasi talaka servante de dia bimi na kazi mama moko akufa ki alamuki donc ba église ebele pe o ezalaki ba baptiste ba mission ba bana ko s'intéresser biso makasi nde nzamba ekopesa biso programme ya kokota mabondeli na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Chayo na mwamba la minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi Maman, dès qu'il
na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupere biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduit alimentaire tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme les propriétés bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien donc à partir ya $10 $15 donc soki ozana na mbongo te ndeko no na poto akosunga yo awa ozwika biloko kolia mama Nazareta nzambe apambola ye abakisi mikolo ebele awa na se na mokili ebongo awa toza wa mpo toyeba adresse awa boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete